Mbote ba maman, mbote ba papa, mbote bandeko. Merci mingi na bao balanda kinga. Merci mingi na bao bayoka kingai. Na pesibino merci. Na yesu son émission na ngai. Ndenge na lobela kibino émission to linga na biso na biso. Bandeko na zwaki coup de fil ya papa moko a expliquer ngai problème moko esali ngai passe mingi na kati ya motema na linga ki to partager ensemble. Papa on a benga lobi nanga mama na bengi yo po na mona ki émission na yo to linga na biso to tika na kosala na mabe. Donc na bengi po na expliquer likambo moko oyo ezosala nga passe na yebi te ndenge na osala na likambo wana. A benga lobi ne papa likambo nini mama. Papa alobi nanga mama évangéliste likambo ezotungusanga eza mwasi na ngai to vanda na ye to kutana kana ye c'est vrai ayaki akomaki epa ndeko ne ya mwasi ndenge ezalaka outi Afrique oye epa ndeko boyokani te bayokani te mwasi na ngai ayokani te na ndeko ne yaya na ye abengani na ndako tango abengani na ndako akei pa camarade na ye tango akomi pa camarade nga pe na ke kotala muninga na mobile ya muninga na nga mobile ya camarade na ye na kuti ye kuna na moni na sepeli na ye na luli ye na lingi ye tango na lingi ye pa lobi na nga non te to yokani na biso to bandi ko vendre sika moko tango to bandi ko vendre sika moko to zwindako aye ko plutôt na ndako na nga to vandi na ye to boti mwana moko ngai na bolingo na ngai ezalaka epa na ye boye pa lakisinga bolingo na kanisaki bolingo ya lakisinga ezalaki bolingo ya solo mais vraiment zela na koba na sisa na lusolo yango tovandi na ye toboti mwana moko toboti bana mibale 10 ans après ya vie commune to partager na ye mukolo mususu na monika mwasi a changer na kati ya ndako. Déjà na bandai komona moi changement na ndako tokolala boye na ndako mwasi akolata kaka ba jogging akolala na jogging akolala na bilamba lokola mutu azokende aza kobomba soki nini toyebite donc nayebite donc ezali kotungisa ngai bon nalobi bon la misusu alembi lokola azosala aza fatigué bon natika kotungisa ye mais na monika mwasi a changer na kati ya ndako mwasi a changer asa sundenga liboso te mwasi akobima so akie musala akozonga 23h akozonga minuit so na tunie o nazaki na réunion o nazaki na baninga o nazaki boye o boye na boye ba raison bon ngape nazako kokipete po na monaki na linga ngai ndenge nazali na linga ki bana na nga bakola pa pembeni na mama na papa ndenge biso pe tokola nde wana nde kona mutazo expliquer nga ndenge tokola pa mama na papa donc na linga na bokola bana na nga na papa na bango na mama na bango esika mo bakola na bolingo. Moi si a changé na bengi ye na bine maman nini to solola likambo nini moi sango akendeke église asambelaka na bisuku likambo ezali ngape na yebi yesu to vanda to solola to loba soki problème ezali o te problème ezate ngabe alobi nga na moni o changer nini problème nini soki na sali yo mabe soki na zako se comporter mabe soki nini loba na ngai pona bongo na changer. Moi ça le bino problème ezate ba vandi susu a continuer a bengi moi ça binini moi ça bengi a le binae o benga pona biso vérité ling pena biso vérité o ba bi yebisa nga vérité na ling pena yeba pona muni changer na kati anda ko za sundengo zaki libosote a le bi binga na ling a le binae o bi etalanga bien na oza genre bali onga na ngate oza genre mi bali pena nga na ngate onga na sepela ka pesa mo bali onga so na moni pena moteme petit oza genre wana te yo na lingaki yo kapo nazaki na situation moko difficile nazaki na mukanda te nazaki na ndako te nazaki pa deko nanga bengani nga na yebe pai na nga okende kolala te yango na ndimaki yo to vanda na yo mais nazaka nanga na bolingo pa na yo te donc na bana to boti ka pona poto mais ndenge na bimi ndenge na kende musala ndenge na zonga na kuta na mobali yo penza o nga ba genre nango nga na lingaka donc vraiment naza désolé mais oza penza genre nangati voilà le naza genre na yote to vandi no ba 10 ans ensemble to boti bana ozu mukanda na sima bana na pesi mukanda ozu musala na tumusaka yote na senga wata 1 centime te oloba nanga que nga naza genre na yote oza penza naza genre mibali yo lingaka te ozwanga ka po ozali na kata situation mabe mais
est-ce que vous raisonnez ma casse? Est-ce que vraiment vous réfléchir? À l'objet na réfléchir na l'objet donc ngai ndenge nazali na lingana ngai oti. Ndenge na yaki na yeka pour la nécessité. Mobala l'objet est-ce que nazolota o makambo ozolo balanga ya solo bien nazolota. Moi ça l'objet zandenge wana na yebisi que nga na linga oza genre nangate. Na linga ki oti donc na yeka pour la situation ya poto. Soki poto te vraiment na ngate ko za na yo. Siko moi mobala tuni ya l'objet bon siko ndenge o lobi ndenge wana. Solution de nini ah ngai photo kabona na kende nanga parce que naza nanga heureuse na yote bon le mobile le bina yebo ozo heureuse nanga te to vandi na yo 10 ans pour nous obsainga avanter ngai ndenge na komi boy naza na posa ko divorcer te naza na posa pe ya ko se séparer na yote a le bina de toute façon biso mbale to sala pe mariage te to vivra ka bongo donc mutu na mutu ah kamatanzela na ye et salié passe yango na benga le binanga mama likambo oyo esalinga passe la émission na otolinga na biso to tika na kosala na mabe siko situation naza nango na yebi ndenge nini ya kosala ti na lingi mosi nanga mais alobi nanga alingi nga lisusu te alobi nanga azoluka ndaku na ye azokende siko ba mama ba papa na situation ya boye akosala nini ye alobi alingi mwasi ye alobi alingi amona bana na yeba kola na papa na mama isika moko mais mwasi alobi aza genre na été alinga ki eka pona ba situation difficile à poto te soba mobali oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobali oyo vraiment banda bimaki banda tongo ki Ozo kendo wapi? Pesa na mbo. Il fallait le retirer, il fallait te faire. Faut te faire. On s'est mis le colo. On s'est mis membre supérieur. On est le colo. Oh, cadeau na menaki. C'est la TV. C'est là. Au monde le molinga kanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ani. C'est la TV rotela ça il compatriote solo. Je bangai, ngana combattante. Combattante aux autres biloko ya England. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà mboka. Oh, obike na sepeli. Notre compatriote na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios. Na sepela TV kanesili éviter donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisa na kamela ke no mela kota pa yaka to kota se mobali na nga yaka va César Ngadi Clébois Honorable Zakari Baba Bassé César Ngadi Clébois toujours Souci RD Congo Info. Tout le monde est d'accord. Même les corps. Yes, César Ngadi, écoutez-moi. Yoke no Gusua, Yoke no Ngasa, Yoke M, Yoke no. Fini la récréation. Kini Batalaki, Brasa Bamonaki, Angola, Afrique, Mikili, Baleli, Antonio Bisso de Otalate. Prenez rendez-vous rdcongoinfo.fr. Votre émission Le Podium avec Antonio Kauka, Masole Komi Awa na rdcongoinfo.fr avec César Ngadi. Votre émission Le Podium avec Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise. Babito Koti Masolo na www
rdcongoinfo.fr et pas César Ngadi. Votre émission Le Podium avec Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise. Masole komi awa na rdcongoinfo.fr. Le Podium. Awa nde bozo ba live ya ba artiste na bino, au comédien, au musicien bozo ba live na bango ba répétition na bango to ko kota to fuye bango to la sabino masolo. Masola sika na kati net. Tala César Ngadi na RD Congo net ya makasi mukonza masola net. rdcongoinfo.fr. Émission na bino ya ngoyo na bosanité Junior Kufunzuka. To cascade na pesipe mote na Maria Kauka, la beauté, la couleur et la lumière. La bosanité petit nanga Derrick PCA, la petit nanga Vea Mampuya. Botan na bino bémission, il y a pas polémique. Botan na bino bémission, va fait des sociétés. Mais sur l'émission de l'émission système, il y a émission va live. Vous vivre live. Bah j'ai si net échangé. Couleur et continue à net. www.rdcongoinfo.fr. C'est ça Ngadi. Émission na bino Le Podium avec Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise. Prenez un rendez-vous. Bah vrai chéri, bah vrai Joe. Partout, Europe, Amérique, Asie, Afrique, Mobimba. Émission na bino yangoyo. Mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission nangai. Tolinga na biso na Katia RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Tolobi tolingi nzambe. Mais soki tolingani te biso na biso tokosuka wapi. Tokosolola makambo bolingo. Très bientôt bokolanda émission wana na RD Congo Info. Merci mingi ba maman batata bolandango. À très bientôt. Au revoir. Bande kononga. Ba papa ba maman. Est-ce que c'est normal wana? Est-ce que c'est normal? Wana ndeko ya muninga. Soki yo basali ndeko no bongo ko sepela. Moni bolingo zate. Ndenge na lobaka to linga na biso na biso. Na kati na bolingo zate. To koma sikoka na bolingo intérêt. C'est vrai, pour tout ça difficile. Mais ti ovana na muninga 10 ans. Après 10 ans. C'est après 10 ans au moni que c'est pas ton genre. Donc, et ça là qui passe. Il y a un olobaki na partager on a bino. Nga suko na lubina na moni ni na koloba na papa wana te. Po na koloba nete que mutu so alingi oto tika na yo. Eza pe solution te. Na ko koloba nende ngona te papa, so ki mo sa lingi ote tika na yo. Puisque ya za na bolingo pa mo sina ye. Na ko koloba nende ngona te na lobaki na ye kaka. Papa, likambo eza munene. Tiaka mabolongo na se. Lokolo olobi oyebi nzambe. Tia mabolongo na se. Tika no son boko nzambe. Nzamba ko diriger. Bosiko bino bolobi nini? Ngai réponse na pesi atalaka obeli kolo. Atala obe Yesu. Mais bino bolobi nini na situation bo yo papa yo mama. Na situation bo ko sala okoloba nini? Papa boloba nanu. Ba mama boloba nanu. Ndeko wana azana passe. Aibina osate moi ça changer na ndako. Moi c'est à changer comportement et changer na kati ya ndako. Ako bimane ndenge alingi, akozonga ndenge alingi donc akipara tabana kututi. Donc papa soka uti musala muso ya bobana balete, ye mutu soka azolamba. Mama soka bimina akozonga minuit 1h 2h du matin. Siko abimana ndako akinde ba na poto ba ndako ekoma passe pona kozwa ndako eza passe. Siko situation na esala nga passe mingi. Na kansi ndenge bino mopo yoki yango pe bandeko, na kansi pe quelque part esala bino passe. Soko bozana ba réaction il faut réagir par rapport à cette histoire. Beaucoup de benga, tu tiens numéro de téléphone au bengi, au point de vue de bino. Total ande into sala pona frère wana. Nde into ko solo po to boni biso to ko na makasi na biso te. Mais
tala ndenge to sala so bobengi to ko partager ce peu conseil ezali a sa frère ona to megana ko solana et vraiment to lingana to zana bolingo to zana bomoko ou acte wana eza acte moko ezanga bolingo soki olingi moninga olingi ye na ebandeli tisuka soki nalobi nalingi yo na ebandeli tisuka nakoki koloba te nalingi yo parce que naza na posa quelque chose so nazwi eloko wana nalingi natiki yo wana eza bolingo te yango moni tozobomana yango moni tozosala na mabe biloko mokili esila etikalaka tokendeka totikaka nyonso bamikanda bandako babiju biloko nyonso etikalaka tokendeka ndenge tozongai ndenge tokendeka eloko moko ya biso awa eza te mpo na nini kosala mabe tina niveau wana kokoma tina niveau konyokola moninga ndenge wana eza malamu te donc vraiment nasuki wana napesi bino bambote mingi nzambe apambola bino bolingo ezalaka na kati na biso ndenge nazoloba bolingo kaka soki boza susu na basujet mosusu bobengi bopesi tosololi totali ndenge tokosala ndenge nini tokoloba ndenge nini tokopartage toza bana nzambe biso toza biso na biso bandeko donc soki likambo ezali okobenga ata la situation boye na boye tokoloba ngo mpe oyo akopesa point de vue ne mpe apesi oyo akoloba likambo oyo tokosala boye toza nde kosolola eza masolo ya biso na biso tozosolola donc natiki bino merci mingi na ndenge boyoki ngai merci mingi ndenge boyolanda ngai nzambe apambola bino nyonso amen bye numéro na ngai ekobima na telefone bobenga ekobima na écran bokobenga nga so boza mpe na basujet mosusu akopesa oyo tokoki kopartage tokoki kosolola tosololi mais na nyonso wana totiaka bolingo na kati nyonso wana nyonso soki bolingo eza te eloko moko eza te otika malamu nzambe abatela bino